Shalom mon peuple de Dieu, shalom aux enfants de Dieu, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nzamba pambola bino babone na nga nyonso, yo mutu ozwa likanisi pe bolingo ko s'abonner. Je te dis merci que mon Dieu te bénisse. Nalingi na fortifier mutu moko ya oyebisa ye que avance avec Jésus. Vie chrétienne eza facilité, mais ezalaka facile lorsque accomplir première loi. La première loi de la vie, c'est aimer Dieu plus que toute autre chose. Et deuxième loi, c'est l'amour du prochain. Amour du prochain, voilà. Vie chrétienne, si tu n'as pas le Saint-Esprit et tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas abandonner. Vie chrétienne, eza malamu parce que ils ont assuré biso vie éternelle. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, persévérons dans la présence de Dieu. Persévérons dans la tempête et tu seras sauvé. Matthieu chapitre 24, verset 5, la Bible nous dit ceci. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Soki nzamba poni yo, bien-aimé, il y a de tempêtes. Mais laisse-moi te dire, kobanga tempête te, parce que na kati ya tempête, il y a la main de Dieu. Moi, j'ai vécu ça. Naza na boli, naza na nyongo ya litatoli, naza na nyongo ya nzambe parce qu'il faut na tatola monene ya bonzambe. Je dois exprimer la grandeur de Dieu dans ma vie. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Akoki otelema ngai. Ta mususu a supporta 2 heures te. 2 heures ezaka formation. 2 heures eza nini? 2 heures eza ba réalité auto vivra tant auto prêter serment ya kolanda Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a des gens bakoloba n'importe quoi pona yo. Il y a des gens bakotonga yo. Eza na batu bako humilier yo. Eza na batu bako finga yo e kobanda ko komelo na matoi. Eza batu mususu lobaki ke oh pire nga. Mais na chemin ya gloire. Tellement que chemin yango ezaka compliqué, tellement que chemin yango ya gloire pe ya vie éternelle ezaka na banzube, ezaka na ba tremblement de terre. Il y a même tes meilleurs amis bako humilier yo, baoloba ke olukaka nzambe pona boye, bako tonga yo, bakoloba perdre beauté. Non na mona te soda oyo aza na front azaka na beauté. Soda oyo aza na formation ya centre azalara poussière. Ndima poussière bien-aimé, ndima poussière wana kobange lokote, ndima poussière ya formation. Soki soda ya mokili ake formation, ake kibomango, azwi ba formation militaire, soka bimi, il faut azwa étoile, il faut azwa grade, et bongo boni nzambe. Nga eza na ndeko moko ayebisanga na luka nzambe, nazo luka nzambe bien te. Na ndenge toyebeli nzambe soko lukie bien, vi na yo ezala ndenge wana te. Et le Saint-Esprit m'a dit quoi? Espérance, azoloba na yo, mais na lolenge moko ya jeton. Nzambe vraiment soko lukie bien penza, ami monisaka. Appel na yo eza appel na ngate. Nga nazoleka centre ya formation pona milimu ya batu. Nga nazoleka centre ya formation pona koconduire batu na chemin ya vie éternelle. Alors na formation ndenge moko te na yo. Façon nzambe atambolaki na Abraham, eza lolenge moko te atambolaki na Moïse. Façon nzambe amimonisaki na vie ya Joseph, eza ndenge moko te amimonisa na vie ya Shadrach, Meshach, Abednego. Eli akitisaki moto, mais Abraham akitisaki moto te. Moïse abandako solola na nzambe di bouche à l'oreille. Mais ce n'était pas tous les serviteurs bazwaki ngolu wana pour te dire que ba mission ekeseni.
Bien-aimé, ba mission ekeseni, mutu abangisa yo te, mutu alembisa kondima na yo te. Notre Dieu est réel. Après formation, eza grade. Après formation, eza grade. Eza promotion ya munene. Oba mbolo nyonso fo bakata sali. Et la sœur me disait toujours, Nzambe soko luki est bien. Sikoyo, le Saint-Esprit me dit que aoloba na yo. Directement pour Saint-Esprit a consolé nga bisinga. O nga na sala na vie ya Joseph. Pardon, ya Job. Soki na sala ki yango lelo na mukolo na bino bolinga boloba ke bozu ya Job ezalaki bozu ya kisi. Nga Nzambe na beta gazon quelque part, na sala défi quelque part, ici ka Job azala quitté. Na diable, mutu nyonso yebi histoire wana. Na Nzamba boma bana nyonso ya Job. Nzamba boma biloko nyonso ya Job, bozu nyonso ya Job ekotaki mai. Job akomaki na suka. Mwasi na ya supportaki lisusu te. Nyonso ya Job ezalaki par terre. Alors na mokili na biso ya lelo, bato balingaki baloba nini? Bozu ya Job ezaki bozu ya kisi. Ndenge nini biloko nyonso ya Job eziki. Ndenge nini bwe. Nyonso nazoloba bwe pona ko fortifier yo muto zolandanga. Ekomaki na moment moko. Isika Nzamba pariaki pona vie ya Job. Ta ekokaki Nzamba lobi stop, Nzamba zongiselaki Job nyonso. La Bible nous dit que nyonso ya Job ezongaki nyonso. Kozala musala Nzambe, kopona mana Nzambe bien-aimé, eza vie facile te. Pona se ya moyoyo, ce n'est pas facile. Mais à cause de cette vie éternelle, pona kowele la kokota na bokonzi ya Nzambe, on doit assumer. Parce que la Bible nous a fortifiés. La Bible nous a dit ceci. Hein? Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Ma sœur, persévérez. Mon frère, persévérez. Kobangate, kolelate, persévérez na katia présence en Nzambe. Prie encore. Cherche encore la face de Dieu dans la sanctification. Et tu verras la main de Dieu. J'ai perdu des amis. On a perdre de thé à cause de Dieu. La persévérance. Persévérance et puis ça gabiso biloko moko oyo eza meilleur. Je bénis Maman Lormbo on nzembo ayemba zipa misu nanga emona te ba échec ya la vie. Mais fungolanga misu pona mona kembo. Yebisa Nzambe na moment ya 2 heures ozoleka afungolo misu pour contempler victoire, pour contempler gloire na ye. Kasi azipa misu ya humiliation, azipa misu ya ba échec, afungolo misu oyo faire contempler aux victoires. Je vais seulement te fortifier. Toi qui cherches encore la délivrance, ndoto ya mabe na nzela délivrance ezalaka te. Ndoto nyonso oyo okomona bina ndoto moko bizarre tant que oza na procédure à délivrance. Eza Nzambe nde azo révéler yo bandoto wana po oyeba kosala repentance. Ndoto ya mabe nyonso oyo komona pendant que vous avez décision, il y a koluka délivrance et zakaba révélation qui vient de la part de Dieu pour ebanda kope sayo makasi ya koluka Nzambe. On doit tout assumer à cause de Jésus-Christ. On doit tout assumer à cause de chercher la vie éternelle. Bien-aimé Nzamba malamu. Nana nyongwa bola Nzambe ofuna salele makasi na année 2026 yoyo. Nazana nyongo ya bolamu na Nzambe pondima ke Nzamba benga yo na se ya moyo yo bien-aimé. Zwa bitumba na nzela ya bonzambe oyeba ke Nzamba azalaka nanga. Nga na viva bitumba ya première maison et je vis la main de Dieu. Abonnez-vous, suivez-moi sur ma chaîne YouTube Feza TV officielle na otato la monene ya bonzambe. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Sois fort, sois forte.
Par le nom de Jésus-Christ, je vous bénis.